miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai. Maman ça n'a pas tant Kinshasa. Maman ça c'est une membre la prophétesse au Tchana. Tikana baki maman ofrole liwa. Obelagi grave au pays malade na kin. On se le dit, au comment il vraiment étant mon pour ceux qui nous ont metté. Et moi après bon, les canons pour relater bisouman et le cas qui c'est la machine de maman. Il s'est trouvé dans bateau. Bateau les aki noir. Na kati ya maya munene. Nga moko balata ki nga robe moko ya noir. Mais robe ango ezalaki na monaki ile wa okamwa liboso nanga awa ndeki za bataka kol pastoral awa liboso nanga ezaki mafuta ndenge moto ezosopana. Na liboso ya robe na lataki. Ce qu'on a qui juste na mutu ya masuwa. Na lobi mais na si trouva comment? Ndeni na komi awa, na komi akoma. So dans lobi na komi akoma. Na moni mutu te, na bando kita. Na bando tambola, mutu pa zo la tsanga nzela te ngamoka na bando kende. Ce qu'on a comprendre de l'eau moko, tant mutu akufi azarasu na effort ya ko bana ko kende te. Azasu na makasi wana te akoboya te. Akokende ka nde bazo kende. Ce qu'on a zo kende, azo na pe batute. Ce qu'on a bandi kokota na ndako moko. Ndako zaki ya munene. Et tant on a zo kota na ndako ngo na mona batu bakufa. Batu bakufa na moni ba mindele musu ba yaki ba missionnaire ba yaki na musala ya Nzambe ba boma bango. Na mona batu wana mais batu bakufa bondeni. Batu so komona ye alati costume loboko moko ezaka na ezomusaka chemise akati azana cravate bakufa na bano pusana na bano mona batu so bazolinga basinga donc bakufa mais bazo travailler bazo balola bazolinga basinga na bi oh mima kamoni na so mona awa siko tellement na zo komona batu bakufa bazaki ebele et puis bazalaki ba groupe par groupe. Siko somo wana ebanda yo salanga ma e ba musicien ba yaka awa ba kotsa batali dusu wana bazo na peuple et soit déjà qui ba pasteur mais les ba koma wana ba centrer bango na monde na ba msu akei ya moto zomona la kisha batu bazo kufa lokola ba mbinzo batu bazo kufa wa bazo kufa na plan Nzambe parce que ngana aloba oyo ya parce que ça na mboka bakufi na bimi ko za bimi singa zo continuer nanga donc ina bombelo te na loba miso alobi. Pourquoi se retrouver avec ma maman? Autant mon qui m'a payé du prochain temps, aux se reprocher l'eau au moko, nous avons donné qu'à frapper parce que tout bien que l'ami aujourd'hui mais la ressuscité de la mort au koufi au l'amour qui au loin en Allemagne il y a au koufi là. On se reprocher l'eau au moko. So na bana banga Nzambe te mais ça va kula kinga na Congo. Mais na zolo ba société. Pas na uti nde na bimi pour na tamona na kanta Nzambe. Na kwa opimate. Pour ceux qui bato bakufinga ya leki bango te. Ceux qui na sala ki mabe, ceux qui nzema boma ki bango, po bango ba sala ki mabako ko bomanga. Donc le kola bimi singa quelque part je peux pas le Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Advin Beya Moussaï Nakata Bontambe Nabontambe Lola Ezofuta Simano Toyaro Bakenzama Botokoe Wapi bien-aimés dans le Seigneur. Émission le retour sur l'année Toko Yama Nani bien-aimés dans le Seigneur. Restez toujours connectés na meilleur site Nabino La Voix Céleste Nzela ya Lola Tozo Kota bien-aimé Bontambe le loué qui t'en a loué moteme na maloba beaucoup za la béni beaucoup za édifié na émission lelo yo mutumbi milanza mete okoni malilote ya solo Nzambe asala ya solo Nzambe abikisaka bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui il s'agit bien de la servante de l'Éternel qui nous vient de l'Allemagne que vous connaissez très bien, qui n'est pas présentée. Comme il y a maman prophétesse Sansi Kimmangu à qui je m'en vais dire shalom maman. Shalom. Bonne santé la servante de Dieu.
santé za bien elongo na nkolo. Ça va? Ça va. Le banabana na bazolanda yo. Ah ça va, nzambe apambola. Bawe balinga koyoka biso. Nzambe amona bango pe apambola bango pamba te aza na bomoi. Maman namoni koza yo moko te, oza accompagné toujours na bandeko toza awa mais namoni bilongi changer na éviter. Parce que Bazaka a toujours travaillé dans le ministère de la Sycomore de Vie, où il y a maman Honorine, maman Honorine, et puis il y a Moko, où il y a la Sycomore de Vie, où il y a la Sycomore de Vie, ministère de la Sycomore de Vie, à la France. En France, ok, on a des salamataires, cellule. Bon, biso et salamaka kwa basoda et tambola ngani za malobi vraiment en tout cas nous sommes là maman te est papa na biso de l'autre côté voilà za papa na biso ili aza mobali a maman Honorine aza pe moko azusu pe misa na Sycomore. OK, il était toujours à Paris. Il est à Paris. OK. Entre bango de bazaka ba frère na sœur simple na kati église to bazo sala. OK. Bazaka servante bazo sala. OK. Merci beaucoup. Bazana awanakin. Et tout ça na Kinshasa. OK, tu es de l'autre côté. Oui, aza maman elle s'appelle servante et a travaillé pour la Sycomore de Vie. Au papa Antoine Motei Monene, il a été à chaque vendredi. Papa na biso travaillé pour la Katia ministère. OK, na bandio wana za ba frère et papa pe aza Motei Monene, to sala na bango, aza moko azo travailler na refuge. Donc to travailler na bango. Pe aza kat na biso. Oh mosusu frère na biso Valérie. Oh mosusu pe moi na biso Abrana. OK, on a déjà vu et déjà merci beaucoup maman. Bonzambe nous les offres bien aimés dans le Seigneur et tozali et pas eskani maman vanda ya mi biso lelo maman bandi ko bazolanda biso aujourd'hui nous posons que ba militaire quoi au travail nzambe asemi que beau travailler na lelo mini parce que bandi ko bazolanda biso bible zolo ba Jésus azoye ça ba yoke na yeke non aller partout faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que vous avez à Paris au sein de la célite? Non, la Karamika à Paris, tout est en Belgique, mais toutefois, ils ont bien. Tout ça, la cacaté, pour te linguer tout ça là. Mais tout ça là, plus ceux qui nous aiment bien sur tout ça là, et on est pour le bac mais à ça, on a vu ce longo. Donc, ceux qui ne sont pas Paris, toujours qui ne sont pas Grèce, ils ont un meeting de haut, ils ont abandonné à Bisso, et ils ont un Bisso. Donc, on a attend le but à Bossa la cette fois-ci, Bossa la boto, ça là. Donc, il faut à l'obité, tu peux ça là, parce qu'elle va penser à Bisso, tu peux te soigner, tu peux caler. Okay, merci beaucoup autant na ba directive na nkolo mama bando bazola na biso na fa passer to ya ki kotala yo to kutana na yo lobi mama na ki to za ma ouvert liboso caméra maman ça na kata Kinshasa maman c'est qui mangue la prophétesse au Tchana tikana ba ki mama ofkole liwa obelaki grave au pays malade na kin on se le dise, au comment il vraiment est temps pour ceux qui nous ont embêtés. Et moi après, bon, les canaux pour regarder visuellement, et le cas qui est c'est la machine de l'ennemi maman. Bon, les Zalaka, bon, mais c'est nous. Et tu as capé chaque année, ceux qui nous ont accordé, sont grâce, et tant que tu as qu'à 2 fois. Et pour la situation, la rapide, Banambandaka, et n'engue peut toujours tourner awa, ils ont qui na plan, ils ont qui bongo. Tozalaki awana mama panda toyaki pona mama bazaki na bango bayete et tokomi tosomaki ba billet po tokende mbandaka tokepi mbandaka tokutanaki mais toki na pensée moko que to dormela ko bongisa place à bana cette fois tokotsa bango na ndako bon toye kozonga totiki bato bazotonga et toye kozonga tokomi awa nazwaki esika moko nazali kovanda avant wana nabela liboso namonaki nabelasaki nga 77 avion 77 avion eza baavion oyo ekendeki na guerre mais baavion wana ezalaki na makila
bazoyebisa ngai eza na makila ya malaria ekiti na Kinshasa. Molimo nzambe azoyebisa ngai nake na media nayebisa ke bapasteur bato babanga mpe nzambe to banda kokombattre kobondela mpona yango. Me ngai nazwaki mwa retard mokie ya kopesa yango ya koyebisa nazotula nzambe. Me nakende kaka na media nalobaka na mwa libelibeli. Après nasantaki mwa malili nasantaki mwa malili nayoki fima nzoto échanger na mokolo yango nalalaki na ntango nalamuki na ba 1h du matin mpo maseki ya kokangama natoka mai namoni ndako mbekomi mai na mai nalobi o nayekanga moko parce que wana bana batiaka na ba 22h nakendaki nalobi eza signe ya bien te nabi seigneur eza nini nabandi kolongola mai nalongoli nabiloka malili. Après nalobi bon lokola nalongoli mai oyo etikali ntango bana baya na ntongo baoyede ngai na ntongo nango ntango mwana mosoaki liboso nayoni koexplike ye tobandi kopangusa titi tosi kopangusa abandi kodeplace bavalise directement namoni moselekete moko ya pembe nayebisi mwana moselekete akoteli wapi fo boma ye etanga azoboma moselekete alimwe tomoni susu moselekete te. Bon mwana continue mosala me nga sikoyo nameloka malili movuma yosala ngai ya makasi na kati sikoyo ntango nabini alala moke nake nalali ntango mwana ye alobi mama nini ngai abini azoka ça ne va pas abini akende mbango nasomba mwa bakisi mo ezalaka awa ezalaka mpona bagrippe ake asomikisa yango na meli mais ça ne va pas. Mwana mosusu alaki apprendre malobi non so bongo tokende pa docteur et puis tobimi tokei pa docteur tokoki pa docteur donc nazomona ka ça ne va pas babiboso bakisi oyo mbangu babali otyanga bakisi tokomaki ti presque ba 23h donc nazolinga babilo mosusu nakatango mpo nakota direct na mama likambo oyo nalingi naloba tosala na te tosambela me tobanga nzambe nzambe akointervenir biso mokolo mosusu eza no mpo nazoyembela nzambe mpo nazoteya mpo nakendaki na mingengenge non mpo tozobanga ye mokolo mosusu akointervenir biso. Docteur alobi non eza na kisi moko fazwa na 23h soki adi yango wana bokokende parce que nabaki na olala wana te nabi na olala wa te batunga pourquoi nini na olala kaka te nazokokaka te abi bon tolongaki na hôpital presque ba 23h30 ti toye kokoma na ndako me nazokoka kotambola te wana vraiment nazokoka lisusu te ekomaki na niveau bando sokola ngai nazokoka te bokelo na ngai mois akota na douche asupe na nga mai atie mai mpo nalata bilamba nazokoka te ti mwana avandi nazwi alukiluki bilamba apesi nga ti na kolata bilamba sikoyo jour yango bana balobi non eta mama akomi na yango tokotika ye moko te il faut tolala awa bon balali nayebisi bango nazokoka te nefo nalala na kiti mpo nazokoka kolia te mbala moko nalali na kiti etango nalali bango mpe balali naki na pongi moko profond na kati ya pongi na se trouve na bateau wana ezalaki noir na kati ya mai ya monene nga moko balatisaki nga robe moko ya noir mais robe yango ezalaki namonaki eloko ya kokamwa liboso na nga awa ndenge ezalaka batiaka col pastoral wana liboso na nga ezalaki mafuta ndenge moto ezosopana na liboso ya robe nalataki sikoyo ezalaki juste na motu ya masuwa nalobi me nasi trouve akoma ndenge nakomi awa nakomi akoma soki nalobi nakomi akoma juste na loboko na ngai ya droite epai nasimbaki ebende ya masuwa nayoki etie gout sikoyo nayoki ebandi omata sikoyo mpai ngai natelemaki ebandi omata ekomi juste na niveau ya mokili nayoki moto moko alobi na nga kita oye na mission namoni motu te me nabandi okita nabandi otambola motu mpo azolakisa nga nzela te nga moka nabandi okende
Ce qu'on a comprendre de l'eau moko tant on t'a koufi azarasu ne forte yako banako kindete azasu na makasi wana te yako boya te ako kende ka nde bazo kende ce qu'on azo kende azo na pe batute ce qu'on on a bandi kokota na ndako moko ndako zaki amini et tant on azo kota na ndako ngona mona batu bakufa na moni ba mindele musu bayaki ba missionnaire bayaki na musala nzambi ba boma bango na mona batu wana mais batu bakufa bonde nini batu so ko mona ye alati costume loboko moko ezaka na ezomusaka chemise akati asana cravate bakufa na bano pusana na bano mona batu so bazolinga basinga donc bakufa mais bazo travailler bazo balola bazo linga basinga na bi oh mais makamoni na so mona awa siko tellement nazo ko mona batu bakufa bazaki ebele et puis bazalaki ba groupe par groupe siko so mona ebanda yo salanga mafuta libumu nanga ebando sopa nanga na monoko nazo continuer bi mais na komi andengi nini makamoni nazo mona awa ba moni sangai bana mibale bayebisi ngai ke bana mibale oyo bayibaki biloko ya mama oyo siko mama oyo akende kobomisa bango na ndako nganga yango base trouver wape bango bakomi baumbu na makambo na bango mabe baye nango awa siko bana ngo bazopusa na pembe nanga tant on a sel loboko bamba mikuno na mire na continuer kokende nazokende na lamba na lataki ya mulai mafuta ezotanga ngala liboso na yo mona garçon moko azaki mwindo garçon asobenganga tantine Nathalie habitantine ozoyebanga nga lobi nazoyebote ayebisi ngai etango ozalaki kokola nga nalingaki nabala yo natie abon siko oyo osala nini awa alobi na ngai naye awa mpona bana otanga na université nakomaki na moment to préparer l'examen na biso na moment ya suka nazalaki na eloo te mama nanga mpe azalaki na eloo te mais professeur alobaki akoyede nga so na sisi baklasse nanga ata après nakopesa ye nakofuta ye nga mpe nandimaki nzoka nde professeur apesaki nga biki ya makila parce que ntango nasalaki baexamen mpe nazwi examen après 2 ans professeur alobi nanga funa pesi mama na ngai nalobi tosololaki na obongo te tosololaki noke na futa yo so na bendo sala ekomekaka mama na ngai nakopesa mama na nga te professeur alobi lokolo ozoboya siko yo nde moto okende osala yo moko alobi banana yawa ça fait 25 ans natali ye 25 ans notamment avant de 25 ans alobi na nga awa tokola te awa soko okoti bebe po okufi na plan ya nzambe te bakola te bakuta okonte bakoma basumi kuse yosali ya 25 ans naza na kangami awa namoni ntango ye azoloba nazomona na nsima na ye mwana mwasi moko azoya na bebe natuni bongo tantine oyo awuti susu wapi tantine alobi na ngai nde toyei kotanga ne toyaki ne professeur moko tokomaki na mwa mpe baexamen naki na mbongo te me nabimaki na professeur le nabimi na professeur ezalaki mokolo azwaki ngai atikaki ngai na mokumba etango nake kobota na kufi na mwana yango nde tokota toza awa nga lobi non so ekomi boye atuka nga otika nga azobima nga funa bima alobi na nga tantine biso toyali awa tokota moye tobimeya te parce que toza na banuméro ya matriki balatisa biso donc awa bakotaka babima te mais yo oza na elamba mosusu okoko obima parce que elamba na yo olati na ya biso eza ndenge mo te nga lobi bon siko ngai nazokende sikoki na bandi okende ayebisi nga alobi kuna nzela eza te tantine alobi ndenge ozomona tozali bato baza kuna na biso toyokana te po toza mokonzi moko te de bato na bato baza na mokonzi na bango oyo atindi bango awa ndenge omoni bato wana bazosala basinga baza na motu na bango atindi bango awa donc baza batravaille kaka bazosala kaka barulo ya basinga oyo bakoteka na mokili nalobi eza bongo me ngai sikoyo nali na bima soki abilatisanga porte
alobi na toza lidusu moko eza awa bato oyo balongo baboma na mokili ti bazoboma bato baza na bambongo bakisi bazoboma mosusu bazoluka bakoma soki banani babomi bango milimo na bango wana ezotravaille na se donc tozomona ke toke tokundi mutu na cimetière mais mutu akufi te biso mo tokundi ye mais akufi te aza na se azotravaille mpe azobima bamisu babima ngo batinda bango mo batinda bango kebokende sala boye et puis ayebisinga alobi na nga eza na bamisu babima comme bamari de nuit bakende dérangera basi ya mokili et puis bazongisaka bango batinda bango comme baenvoyé babenga bango bakolo bandi babenga ba petite confiance utindi mission ke osala siko nga nayebisi nga nazobima funa bima babinanga tantine yo kobomba biso na elamba no fo biso mpe tobima ngai bobima koma lobi te parce que bilamba na biso eza na matricule tokobima bongo te simba te siko yo loko olati elamba ndenge mona biso te tokokobima ngai bito okende tomendo okende alobi na ngai tro yango bato bakotaka yango oyo bato bakota babima te ngai bokenga siko nazobima abina tantine otika biso te bomba biso mba moko natiaki tema kobeaki ya monene natie maboko na nga boye mboko wana siko ezipaki bango tobimi nde tobimi na kati ya zamba na kati ya ngomba namoni bato mibale bataki teni ya pembe balobi na nga tozozela yo parce que oyaki na mission tozokende parce que okotraine so awa te ngai bozozela nga oui tozozela yo pamba te oyaki na mission siko futa okende siko nga natuni baange mibale wana nabi bongo bafrère oyo babimi na nga siko oza ndeni bango balobi na nga bazokende na bapesaki nga l'avenue de la paix natuna ekutu Abraham bali bango bazokende na l'avenue de la paix bango bazokende kuna bokesu nzela mona bango te bango basimbi nga moko asimbi nga na droite moko asimbi nga na gauche to banzokende balobi na nga esiko oyo ozovanda na kala ezalaka cimetière ya kala bazali kokunda bato place wana mais sikoyo balongola batombo batia bato malgré bato baza na likolo menacé esprit ya bato bakufa ezali balobi na nga alobi ah bon maman excusez avant obeta solo ya cimetière place au bana vanda place au bimisaki bandeko soki couple wana oke balobi ke basi retrouver comme yo obimisa bango na kati ya place yango olobi ke place yango dobi tanto wana olobaki ke autant ekongo ya zamba moko boye me place yango wana baexplikaki nga balobaki na ngai pole ngai natuni baange wana pole tobimi namoni bato mosusu batiko bakelele bato mosusu ndele bazomela nabimi awa eza lokola lia bamingengenge nde bakende bamingengenge bato nyonso tu bayaka awa baya koluka nzambe te bayi bamusicien bayaka awa bakotisa bato na lidusu wana bazwa na peuple et soit disant qu'il va pasteur mais les bakoma wana ba centrer bango na monde na bamso akei yango tozomona na kishaba to bazokufa lokola bambinzo bakiso bazokufa wa bazokufa na plan nzambe parce que ngana aloba oyo ya parce que ça na mboka makufi na bimi lo kwanza bimi singa zo continuer na nga donc na bombelo te na loba miso alobi o balobaki na nga na baange wana balobi na nga yango moni bato mosusu bayaka awa bayaka kosambela te bayaka kosalaka babiloko na bango oyo bayaka kozwaka milimo ya bato surtout eza bato mosusu bazosambela baza na bakelke baporte bakoki mpe kokota awa bakoki mpe kokotisa bango bakotisi bango awa nga lobi apa eza bongo abi eza bongo parce que tokende boyo bomela so awa te tofuta okende mokinuki mpo tozozela yo pourquoi yo se retrouver non parce que nakoyi basous question mo eza awa avant que pourquoi place ya cimetière pourquoi se retrouver kuna mama otamolaki mabe liboso nzambe ozose reproche na eloko moko nzambe adengaki afrape yo parce que tobengaka que na milieu ozali neti la ressuscité de la mort okufi olamuki olongwe na Allemagne oyo akokufela ozose reproche na eloko moko te eloko nakoloba plus soki na bana obanga nzambe te mais so bakundaki nga na Congo mais nazoloba susu te
epai na uti nde na bimi mpona ntango na crainte ya nzambe bakoya kopima te po soki bato bakufi ngai aleki bango te soki nasalaki mabe soki nzambe abomaki bango mpo bango basalaki mabe bakoki koboma nga donc lokola abimisi nga quelque part azoprépare eloko oyo akobonsa mpona mission ekopesa nga nayebi te parce que bible ezoloba biso na livre na omo ezoloba nzambe akelaka ntina mboka bato bakufa abimisaka baoyo aye bakangami kuna donc eza na bato mosusu bakangami na bamboka bato bakufa me baza na plan ya nzambe il faut basekwa et bible ezoloba na biso yesu masiya akufaki akendaki tina mboka bato bakufa akendaki kobotola fungo na maboko ya diable donc ezoloba bomoi na biso edépendaka so na diable te mais ezodépendre na yesu parce que esa botola clé donc nga soki nazalaki soki natambolaki mabe nasalaki mabe soki nzambe abomaki bato basalaki mabe akoki mpe oboma nga mpo aza juste donc atika nga nabima te mais soki nabimi peut-être fona mpesa nouvelle oyo baoyo mpe obimisaki bango wana bazwi grâce nsima na otoni parce que bango base retrouve kunaki bazalaki sacrifie bon nazomona eza na makambo mosusu tokosala par ignorance eta mosusu mwana mobali wana na pense na ye apensaki te ke ye andimaki asignaki accord ya bike makila te mais apensaki ke professeur nalinga ye aide ye te biki te apesi biki te asunga ye ke soki adui un jour soki abandi osala peut-être akosala barécompense mpe ezala mingi ke moto aidaki nga na baklasse nasi baklasse na ngai nakopesi barécompense ekozanga te mais sikoyo azalaki ignorance ya kotala eloko wana peut-être abandaki mpe kosambela mais na baignorance wana akosimba biki sikoyo biki wana efongoli porte ememi ntina mboka bakufi po soki frère wana andimi kopesa mama na ye bakufaki te moto akokufa nde mama mais aboyaki aboyaki kosopa makila ya mama na ye moto wana sikoyo nasplikaki yo awa ebandeli soki bakangi yo na monde wana ke bazomema yo oza makasi ya kodéfendre te okokende oui okokende po ngai nde nabanda okende kiso mpasa kodéfendre te ntina nakomaki na se trouve na kati ya bato nayebi na se trouve te na kati ya bato mais nakoti mais lokola nzambe alobi nazalaka na bino alobi nazala na bino ntina mboka bakufi omoni moto oyo atambola na ba nzambe na tombo na ye masia kotelema te akoinvoke te akobenga mpe kombo na ye te même ndenge molota akufa bakotelemaka jean parce que baange bazokenda me mikuwa na ye wana nge nzambe mutayebisaki eza bongo parce que peut-être que soki ke ebembe ndeko moko ayebanaki akufi bademo bayaka kosala bacérémonie na tombo na yo koma mais bakota bakende mvokaka te babengaka bato babimisaka bato kuna te ya oui parce que nazoyeba nazalaki na Allemagne etango nazotraverse na bamwa moko difficile vraiment komaki ti na mwa moko na bandaki kokomba cimetière nangasi na lobango na interview moko na bandaki kokomba cimetière ezalaki vraiment facile te mpo na ngai nakamataki ekoti mo nalati nazwi échappe na zipi ekili bakolona bahiver siko na bandaki kokombola banzela oyo bato balekaka po bamendele batia bana banzela na bango ti bakota na mokunda baza na banzela balekaka nazalaki kokomba molimo nzambe atelemisi parce que molimo nzambe aza partout molimo nzambe aza partout akendeke même na mboka bato bakufa akobimisa baoyo baza kuna nde livre na omo ezoloba maintenant nazokombola molimo nzambe atelemisa ngai bina atelema na telemi alobi nango moli mundele wana azoya ati chemise ya rouge abi mundela nde bazokende kunda moto oyo bakokende kokunda ye soki bakundi ye ntango bakobima ye akozonga kozwa molimo oyo batiki na se ya mabele nalingi omona ozala attentif navandi bake bakundi mpe nde basalaka soki babimi abimi après quelques 10 minutes namoni mundela yango azongi azotambola maboko boye akoti aketi kote bakundaki mutu mais nakobima na ye abimaki maboko na poche parce que azwi esprit wana akoti yango na poche azobima ezala bato misu bali azoteya tia maboko na poche azoloba na yo atia loboko na poche parce que alingi so amenace yo aza eloko mo na poche oyo alingi amenace yo. Ok, merci beaucoup maman. Toujours comme le témoignage na biso question ya mibale ezali ke lisolo ya fille oyo outi kobeta oyo azalaki sacrifié par professeur babimai na professeur et par après akozazeli na professeur akufi na sacrifice obeti lisolo aboti akufina obota
Donc sacrifice à votre professeur, c'est dans l'université, dans l'institut. Non, on a le sacrifice à votre professeur, non. Sacrifice qu'il y a professeur à Bimagina. Mais il y a professeur. Professeur naïe, abimaka naïe. Donc les ala qui est pas il y a formula qui porte. Et pas il y a formula qui porte en abimana parce que agi moi si na été. Abala été. Donc ba ça que kobo. Donc abimina ye et pas il y a zo professeur zo kaye. Ko zo kaye atika ye na zemi dans la ko bota akufi na ko bota na mwana. Parce que le lobani ko bana ba jeune fille to les gabis na université pour na les classes pour na ki azo ba mbonga syllabus il faut abimana professeur mo azo linge ba o ba na habitude bana bazo la no biso de partout ti a na kinti na bazo ko lo bana ba bon ngai ka lo bana ko lo pas nzambe tout est possible hein o biso zo ko kate nzambe ko sala ngo et so ki biso na famille ba pasi nde bazo e manje famille ba bola azorane bato pamba bato poubelle akomisi bango bato et so ki tona na kata crainte nzambe nzambe ko sala tout pour na biso donc eloko na ko bakisa ngo wana surtout plus mingi ya ba nzambe parce que nazo bimba bazo pisanga da thème ba bité ma crainte nzambe donc crainte wana donc ndi nazawa na komi na 1 plus na esprit nanga nazoloba na pensée mina bana nanga nazoloba na komi na pensée moko renouveler donc na asu na pensée na ki na ngoli bo sauter na comprendre que moya suka bo moya mutu za pa nzambe ya pa nzambe ba ka biso même na mboka ba kufi ba tibiso ba chaîne ba kangi biso kuna mais ceux qui nzambe a l'oubli abimisa biso tobima parce que faut linga plus nzambe tout ce qu'on a ensemble la té parce que ngai na ozona question lobi na ngai soki na fongola qui porte soki bato ba kufaki ba fongola qui ba porte soki nzambe aboma ki bango akoki pe ko bomanga pour ya za juste de ça on a parti primo côté ya ko ba ke bango ba kufaki yo ki mbango tika posa comment ki mbango non la tikali parce que quelque part crainte ya nzambe za kat nanga et puis la zo so lango maintes fois nazo le bango et so ina vandi nazo comprendre que tout le monde na mokili mais zo na ba so ba poubelle ba so ba saleté ya ba démon ba so ba kufa zo na ngala ba faire ba poubelle wana de to linga nzambe to banga nzambe eza bien ezala bien maman place nzamba memakio ezala place ya bandeko ba kufanet ke ba mort prématuré avant na bango na ba sacrifice na bani bandeko bazola na biso tout est vanité de vanité tout peut arriver non moment na tout donc toyebi moment ya liwa na biso te bien aimé dans le Seigneur et singeli to sala oyo nzambe azoze na biso to sala awa na samokili maman sto tozongi place ozalaki na cimetière le pont ozalaki bon ngai na kolinga te koluka guerre mais nazoloba epai nazalaki nzambe alobaki na wana abimaka parce que esika eza cimetière bato mosusu bakotaka na mapango mosusu akoti na mwasi na mwana mele akobima mwana akufi etango obima mwasi akufi etango bambali akufi parce que kuna basalaka basacrifice na bango oyo bazwaka balocataire locataire avokota avozwa ndaku bondela tunda nzambe oza locataire maintenant so après 5 ans osuma lupango do bondela kubanga te. Parce que par exemple, maman, si je vous comprends bien, au niveau de Baké, il a parti à l'OPA, on a même Madiwana. Mais il y a ça à blanc, mon sous soit ça du biso menzo andé à zo pas de escalade. Parce que à vos membres tu ga ma batu batu sous baza intouchable. So au simbi so nzambe. Baza. Yo ga si na Congo ata di juste ba te baza. O bazu ka France na banga nyeso baza na Congo baza. Ce qui tu vas peut-être 90% au bazo le kanzami na mobulu mais 10% au bazo le kanzami na ko banga nyeso baza lisu ya nzambe na Congo bazali soko simbi nzambe comme ça aliaga mekanaye servant tiboko pour la prophétesse za Congo ko la prophète za Congo ce ko ya suki wona te ya ni ke na au-delà abina ba maso qui réellement azana nzambe kati na metanga mekisko na bimite. Ok, merci beaucoup maman Sanseki Bangu. Nous avons atalisé qui place pour un cimetière. Alors que souligner. Et là cimetière na. De na kalazaki cimetière. Na kalana nous allons kunda batu. Na place wana. C'est-à-dire ma cimetière na kunda batu.
sikoyo bambula batombe ezobukana bati mapango mais l'esprit ya bato bakufa eza na c'est parce que ça demeure na bango eza bandako na bango plutôt lotika ya bango tozela sikoyo trompette ebeta po balobi baoyo bakufa bango baolamuka bata liboso donc bato baza na bomoi eza demeure na bango bazozela wana na ya malamu bazozela wana sikoyo bango batie bandako likolo na likolo yango tomoni bamvutima ezokoma makasi parce que tosangani na bato tokosangana na bango te sikoyo balobi esika na kalaki cimetière bazoyebisanga bongo epe esika ozovanda mpe cimetière eza wana le fo bima wana. Comment sikoyo olamukaki ndenge nini mama? Sikoyo donc molimo baange babisingaka efo bima sikoyo efo bima lelo après nalamuki natali moto elaki 6 heures menaki na makasi te esalinga somo esalinga pasi esalinga mawa nazo comprendre ke toza na mokili eza ya biso te et puis nabengi bana nasololaki na bango nabi na bango sikoyo toza 6 heures mais molimo nzambe alobi na nga il faut nabima awa lelo donc boluka esika nazobima lelo pe ndenge nabimaki parce que bazonga na malaria 3 prises malaria sikoyo malaria yango nazwi yango nga nakotika poto sikoyo na ya nazwi malaria yango sikoyo malaria mpe kenda baya mpe nabima mpe kenda namela mpe kisi te kenda nango mais eloko kaka nakoloba na nyonso nzambe abatela baoya ye. Merci beaucoup maman. Mais on dirait que tout le monde sanitaire on a qui bavio wana bazoya na Congo obeta pe lisolo ke bayaki na mission ya koboma basala nzambe parce que on est toujours na mosala nzambe en pleine chair après soit que tout passe à kufi je ne sais pas bon bavio wana na monaki ezaki plus mama basala nzambe te ezali mama malaria balobaki na ngai eza na makila malaria yosopa na Espagne na Kinshasa po eboma bato baki na nga plus nayebisa basala ya nzambe totelema na kocombattre oyo ezali maladi ya malaria eza normal te parce que mikolo oya soki totelema te bato banakufa ebele oui bato bakufa mpenza ebele parce que eza makambo oyo namoni bayebisinga te namoni balobi na nga mpe loba do yango nalobaki ifuna leka yango na media parce que nga moko bamekisinga malaria ya minute mais engema naza mabele bapoubele tomona na Congo sur partout bapoubele eza normal te eza kasi baesprit na bapoubele wana nini eza bongo bato bazokufa ebele bato bazokufa na plan nzambe te ntango tozobenga na milimo mabe tolobi pardon milimo mabe kene bisika bikauki bongo bapoubele eza nini milimo bisika bikauki bapoubele wana bisika bikauki tozomona bazovanda vanda wana. Merci beaucoup maman Sansi Kimangu tout compte parce que na sur émission na biso toujours le ba et pas banana moko na mwa mais na ligne plus frère azana moi likamwa loba o avanga na bela ti na lekana mboga bato bakufa ayebisaka nga te mais ayebi kango ameko pasona pasteur moko sumele to lekane frère au micro rapidement au loba au monaki nini avant maman akufa au monaki bon la monaki oui ça fait l'année passée na monaka na séjour de mort na maman na kena moni maman na place songo maman na séjour de mort ngape na séjour de mort ezanine maman uta teli puta peso tombo ke la bato de la façon dont tombo ke la c'est comme si alors c'est pas makambo izolekate c'est comme si wat musu asel mabe netiba bima netinde kazoloban que bat musu zota bakufa bakufite voilà so quand on azotala na mi mais muto na ebieti mais muto na ebi mo kufite bazo kunde poani et bato sala makama be a pona nini bon ba jara ba sala entre parenthèses bon makam suna mona ki do mwana ko expliquer na zo ko expliquer on te dit ce qu'on a baraté na zo mona mu ba tombo bazo na bato bakufa bi akufite mama kuna usaka musala zo c'est comme si ay ko sala auto benga bonganga nzambe c'est comme si ko bimisa bato ko tombo ka zo style ki la bato ba sali mabe pona bato wana ngatali mais c'est quoi ça dona zo comprendre le komote na binzambe za nini ko sa nini awa na sali nini ba moko na lamuki na nzambe
est-ce que na bemo na sana mi contrôler na tana bité na mo ma benga na tamboli na ngote na bima na place na bete moi na tana mo ma kimbango na séjour de mon ngai mais tout que ça nini kuna tina ke luka pasteur Simon mon pasteur il est en expliquer pas bi sambela na nzamba loba ezanini na sambela pa na nzamba na zo réponse té après il y a 3 jours passés tanaki awa maman a dû expliquer nga bi maman na zo réponse il y a ndoto nga na lotaka que ya ndo nzamba alobela kango mena comprendre te na ko comprendre autant zo expliquer na bi moi na kutu tout na pe pas expliquer oui mobile nga bisaka nga yango pe saka pasteur Simon yango na komisika nzambe ndenge mama otikolota ndoto yo donc na zu réponse ya ndoto nga na lotaka ke pona ko kangola bato yo bakangama na séjour de mort o bakufa na plein nzambe te puis ko mona bato ya mabe o babomaka bato batindaka bato kuna pona ko sacrifier bango voilà mon cœur na monaki bien le OK c'est papa micro papa na maloba mama alobi na on ekomeli lobani ko lobana pe na retenir Limbisanga son na koloba na français parce que je suis beaucoup plus à l'aise en français. Une chose que je retiens que maman nous a toujours prêché, la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est la solution à tous nos problèmes. Ce qui permet à une personne d'être protégée, ce qui permet à l'Éternel d'agir et d'éloigner, de disperser toute force du mal de nuisance. Et que l'Éternel soutienne notre maman et que l'Esprit de Dieu l'accompagne toujours dans l'inspiration divine, dans la protection et dans l'œuvre que l'Éternel lui a confiée. Une mission importante, celle que vous aviez rappelée au début de cette mission. Aller dans le monde, prophétiser, baptisé au nom du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Dieu. Maman. Amen, amen, amen. Ndenge maman na biso Kimbangu awuti koloba. En tout cas, nalandi ndenge a expliqué. En tout cas, maloba wana ebele alobi epesi biso lisusu sagesse. Donc ngai na kekaka toujours na kobanga nzambe. Pour moi si oyo akufaki na bébé, soka banga ki nzambe professeur wana alingai kozwa ete. Mais yazaki na kati na kobanga nzambe te, yango na makambo wana eyelaki ye. Batu mingi baza kokufa parce que baza na kati na kobanga nzambe te, bazo sala bisalela et puis batu wana ya mabe bazande kozwa bango. Mais ce qui a landi ma colonie somi balé a kotiango na kati en tout cas akokutana na likamboana ya akokutana na bato ya mabete. Ngana pesi nzambe merci koyoka mama Kimbangu et puis makambo ebele et pesi biso lisu sagesse que vraiment il faut to kanga makaka pena na nzambe parce que mama na biso soka zaki ko tambola mabe soka zaki na nzambe te lelo nde tozolo bane boete ngana pesi nzambe wana merci pour te que nzamba malam biso to ko continuer ko lingaye qu'il neige qu'il pleuve et ça la problème ni biso to ko kanga makaka na nzambe wana. Merci maman. Amen. Merci beaucoup. Donc il y a pas ancien par rapport à ma combien maman et le numéro au retenir. C'est tout quoi. Ngana retenir car ndenge papa Antoine Auskoloba c'est que maman aipsa plus c'est la crainte de Dieu. Na koloba na saila nzambe na yembaka na modiraka na sala rasoki ndenge nini mais ceux nazo tambola na kubanga nzambe te soki problème yelingai Nzamba kotika ngai mais so zo tambola na crainte en Nzambe quels que soient les problèmes et si kanyo soyo kozala même na ces jours de mort la preuve mama azawana Nzamba obikisa yo donc otambola na kubanga Nzambe ndele kinyos. Merci beaucoup. Topesi bien-aimé papa Loani Lokoloba na makamikomi na mwana bino awamiki. Oui, ngamela obakisala ndenge mama utoloba na papa lobaki yango déjà il faut toujours marcher dans la crainte de Dieu. Donc, au moment où il y a un problème, il y a un avion, nous sommes vraiment surtout dans la salle de Nzambe. Où Nzambe a touché mes thèmes, a coupé sa bango tant dans la vidéo. Donc, maman s'est vraiment la bango, pas côté bien la musique, il y a la prière. Pour celui maman qui l'a boué, et ça m'a l'obéi, tu pas n'a été, tu pas Nzambe. Donc, beau sambe là vraiment qu'on a, comment maman l'obéi à malaria, parce que il y a beaucoup de bêtises.
on est ensemble déjà c'est une malaria ou écosala et aux malaria bien malaria mais il y a monyango il y a ça mosel nzambe bongo biso sikoyo biso batu tozo sala nzambe tozo sala nzambe na bosoloté ce qui est symbio est-ce que toko koka ya on a vu kaka na basala nzambe ko lande mission oyo bakota pena na bozindo na bosali pena basale basambela pena vraiment pour la situation de maman autour de là. Merci. Bien aimé. Tout le monde section de bon biso ba autre c'est l'anza. Donc reconnaître que c'est l'anza na bosoloté. OK, c'est bon. On vient de notre émission na invité CP Bandero pour na ba poussana. Il on encore le bas par rapport à la situation événement autour les capa maman. Donc chaque fois on va makambo yo et que comment d'une manière ou d'une autre parce que tant qu'on a ce message tu as dit c'est frère donc il faut un hôpital et ton nom comprend la réalité mais toutefois nous avons le bas ce que tant moi nzambe surtout na crainte naé nzamba ko épargner et surtout le lomo on a biso et c'est vraiment bana nzambe surtout basala nzambe bazongela vraiment nzambe nenga zolo bana 2 Chroniques 7:14 ceux qui libotanaï tant ba libotanaï na ba serviteur au batana kata sacerdoce na ba autorité na peuple mobimba bazongela nzambe et nzamba au monde sama donc moko na biso esenga vraiment kozongela nzambe comme il faut merci beaucoup merci voilà bon nzambe na bon nzambe lola et nous sommes arrivés à la fin bien aimé bon le bas rapidement parce que sur la TV oui dans la baksa pour tant que dans qui eloko ana na mama vision ana namona c'est comme si nazaki neti na service à soutenir mama na mission ngo maman zaki sur place à ça là-bas tout ma délivrance et moi j'étais là pour chercher ces âmes là perdues et puis na ko comprendre bato bazokunda na kuna na mukili bakufite ba capturer l'esprit na bazokunda bango mais kuna bazana vivant après 2 ou 3 mois ou 2 semaines ba recouvre après. Hein, c'est ce qui est dans mon avis ce soir. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Bonzambe na Bonzambe. Le jour Simana to ya robake nzamba boto koye wa na manson azo sera biso mama sasi kimbango. Le bana ya foka ma peuple de bazola na biso. Vous avez que 1 minute maman. Le basuke ezali to yoka penza nzambi pour mboka na biso tout d'abord. Les mboka basakoli. Nzambe akotinda message na moto akotinda la message mais toujours pour to comme on a plan ya nzambe na ba penser ya nzambe ce qui to yoka ka message ya nzambe te to tourner quand en rond mbula na mbula parce que toujours quand nzambe te il faut to yoka nzambe merci voilà to za bolango toujours le quand on a pété nyoso ya mutu aka na bomba saka yango wana surtout basala nzambe ba pasteur na l'église et tout soutenir tout tient beaucoup likolo pour na ba maladie ezoye ya mabe oni ko buma lisusu ke to ko tuzana nguya bibelo bi apesi so fungula to ya okanga na se kanga mi na likolo donc so tuzana ba fungula wana le tuzo kanga wana se na likolo pe ya ko kanga so to fungula na likolo. Merci beaucoup. Merci à Dieu. Merci Nabino Nyosto Bolanda Biso. Numéro ya mama yango na kin beaucoup kotuna en contact tozana na kin Chasawa avant qu'il y ait un poto. Merci Nabino Nyosto na Jonathan Mukwaya oyo azaki sima ya caméra Bonzambe na Bonzambe. Laisse-moi vous dire que Lola ezofuta biso. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, tu ko zo message ko uta et pas maman, pour te pas dans un avertissement. Donc, ndenge Bible zoloba que personne n'est le maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir le jour du malheur. Et comme il bien aimé dans le Seigneur, maman comme il y a déjà avertissement que te pas dans un mitala vie na oyozo tambola. Tout est vanité de vanité. Après vie oyo tozo minen na mokili, il y a une autre vie. Maintenant, oui, tu as une question. Est-ce que tu es en train de faire ce que l'Éternel attend de toi de faire ici sur la terre? Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Amen. Au revoir. Dans ma baxera, tu as 50 ans. Amen.
Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo mokolo na ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema.
tango ekomema tango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwa salama siwa kenanga tala tangwe kolika Kolonyo sobato bakoke tangwe zakoleka alela ponani alela ponani tangwe zakoleka ai tangwe zakoleka tangwe zakoleka le temps passe. Oh Alvine Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.